ndeko Chacha, ozali ndeko oyo osala ba vidéo na yo na YouTube, na TikTok pardon, ozali bino bobimbenga ba influenceuse na ebité soki influenceuse on influencer ba tout par rapport ya quoi. Parce qu'aujourd'hui bandeko oyo baosala ba TikTok, bandeko basi bakoma bina na ba TikTok, bandeko basi oyo baosala ba TikTok lelo bakoma kolakisa ba parti na bango ya ba intimité pona koluka ko attirer ba abonné, pona koluka kozwa ba commentaire ebele, pona koluka kozwa ba partage ebele. Et après boya komi lobela ke bino boza ba influenceuse mo na mitu na soki bo influencer batu par rapport ya quoi. Oza mutu o sala ba vidéo na yo na TikTok. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bana. Kimakanda boyigoyela, ungeri kimakanda boyigoyela. Yafisa, lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Chadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Metro Makengo Tapis Rouge. Toi lisusu parce que tout le barana bino que à chaque fois basango et bimaka Metro Makengo Tapis Rouge toujours présent pour nous informer bino. Alors aujourd'hui tu es dans sujet ndeko oyo Chacha oyo ba ndeko nyonso ba ebi azali fille oyo sala ba vidéo na TikTok et soi-disant nde ba mi benga aujourd'hui ba influenceuse. Tu mis pété ceux qui basent la influenceuse on se ba influencer batou par rapport à quoi. Aujourd'hui ba vidéo na e uti ko bima donc ba mutakaliser ndeka to mesala koloba na lingala et ça livre vraiment pas si comme on a ba jeune fille et belé ya ba jeune fille wana na kati ya ndako wana bazali plus de 10 jeunes filles et ko sala ba rapport sexuel entre bango na bango. En tout cas tozo mitu na soki to komi wapi na likambo oyo, soki tozo kende pe wapi na mokili oyo, et précisément la kati ya République démocratique du Congo. Et comment na bandeko basi oyo bali kozwa vie na bango toujours na pressé. Bandeko basi oyo balingi kokende koluka te, bandeko basi oyo bandeko na bango mosusu bazoteka na bazando, bandeko na bango mosusu bazokata bapongi kokende koteka na bagambela na baballon, et bandeko na bango mosusu pe baza kosala ta musala nde tomonaka na barestaurant baservara bato. Alors, ba jeune fille oyo bozomona na vidéo oyo déjà bazo illustrer les biso par réalisateur na biso héritier Jambale. Et ça livre vraiment pas si comme on a bandeko ti ba komi na point oyo to benga bongo ba lesbienne. Alors toujours remarqué aujourd'hui bandeko na biso ya basi ba komi na ba vie moko vraiment il y a vitesse de to benga ka ba vie moko ya ba pressé ndenge to benga ka koluka ko merder bandeko mibali tonto bandeko na biso basi plus total awa ndenge condition vie ezoleka na kati ya République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kinshasa. Bandeko basi aujourd'hui bakomi ko tia bandeko na biso ya mibali panzi likolo par rapport à bakabelo, par rapport bazolinga ko apparaître, par rapport ya ba demande moko ba inter demande moko exagéré. Aujourd'hui yango lokola tamuso bazo se retrouver les sous-soutés nde bakomi kokende kosala ba n'importe quoi, et ba n'importe quoi autant ba sala yango eza vraiment pas si pona bandeko na biso ya basi, et surtout bana o baza bana l'an 2000 na bana ba 97 bana na ba 95 bana o ba na génération oyo Android oyo baza ba bombe à retardement parce que baza bandeko ya basi ya kobala te.
baza pena bana ya basi ya kobala te aujourd'hui o basali bakomi kosala ekomi abomination. Ndeko Chacha ozali ndeko oyo osalaka ba video na yo na YouTube na TikTok pardon, ozali bino bobimbengaka ba influenceuse nayebi te soki ba influenceuse bango bo influencer bato par rapport ya quoi. Parce qu'aujourd'hui bandeko oyo baosala ba TikTok bandeko basi bakoma bibina bina na ba TikTok bandeko basi oyo baosala ba TikTok lelo bakoma kolakisa baparti na bango ya baintimité mpona koluka koatire baabone mpona koluka kozwa bacommentaire ebele mpona koluka kozwa bapartage ebele et après boya komilobelaka bino boza bainfluenceuse mo na mitunaka soki boinfluensaka bato par rapport ya quoi. Oza mutu oyo osalaka ba video na yo na TikTok osalaka ba bêtise na yo osalaki bato basabone esalaki bato bakomantaka bino bakoma komona ondire bokoma bastar na mboka oyo ki star yango mpe ebebi star wa lobanji mona poto ki star yango mpe bon toyebi te parce que nayebi te soki ba jeune fille oyo bakoma kosala ba video na ba TikTok oyo bamibengaka soi disant ba influenceuse soki bana ba ram moko na ba Didi Stone ou soit so baza ba ram moko na ba Rebo Chulu parce que ba star nde bango wana. Ton entend ba Didi Stone c'est parce que aujourd'hui tout le monde parle de Didi Stone. Didi Stone déjà influencer batou par rapport ya rencontrement na ye, par rapport ya ba style na ye. Tu entends Rebo Chulu déjà na ba bonne année tout le monde a beaucoup kende boy na ba grand marché wana ba somba lipapa bengo lipapa ya Rebo. À l'époque nous abengara ba mamali. On a pena o single ya Rebo, fufu ya Rebo, soso ya Rebo. Alors bandeko basi aujourd'hui ba comme ba fier. Vraiment, penser, c'est comme si bon, comme ba star. Vous êtes des stars par rapport à quoi? Vous êtes soi-disant les influenceuses par rapport à quoi? Aujourd'hui, bandeko basi bakomi na vie à presser. To bo kende bino bana basi boza 10 ou 12. Et c'est déjà matolo ba na vidéo par rapport à lo babo mo pa ilisala biso ba vidéo na po bato bota la biso ba mona pena nini o tozolo bela lelo. Tango bino bo sala babuzoba na bino entre bino na bino basi na basi. Est-ce que bozoye ba keso mokili moni bino te? Nzambe azomona bino. Soki aujourd'hui bokoli, bobali, boboti pe bana, ba vidéo na bino aujourd'hui le côté na ba YouTube. Boko expliquer nini na bana bino? Boko expliquer nini na bana bino? Bandeko basi aujourd'hui beaucoup fier so bandeko mbali ba oluka bino mais bozana no ba belle femme bozana no basi kitoko bazoto pe ba kitoko pe to moni wana bokende ko luka mibali bozana bilenge bozana no ba jeune fille bokende ko luka mibali oyo zaki bo souffrir malembe ti lobby nzambe apambola bino mais bino tellement bolingi vie apprécier tellement bolingi vie ya lelo. So moni ndeko mwasi mususu ala mwa jeep na ye, ala mwa riche na ye, ala mwa cash na ye, IST na ye. Kozala mute ya moto te konviye te po yo koma lokolo ye. Tamusu ye o azwi wana akutani na chance ya libaku ya mobali ya bien. Tamusu ye o azwi wana a voyageaka, tamusu akenda koteka na bagambela, ba ballon akenda koteka na bazandu, usota voyageaka aluka vi na ye malembe yango azwi ba matériel wana. Et bino ko mutema moto ngo pe ya bino olebo kende koluka ta ba misala mais ya bino ekomi ya kokende kosala bosoto doza ndeko mwa si yebiki no aza lesbienne ya komi lokwa mobali na yo alingi yo boye olebo sala na biso ba sentiment ngo boyoka ngo so pe ya ndenge nini po atakuta ngo net biso nga mwa mbali ndeko na nga mbali osimbanga je ne pense pas que na yoka ta ba sentiment mais bino bokomi na niveau ya kosala ba gémissement na bino bolobaka wana bokomi na niveau ya kojouir na niveau ya kosala ba orgasme entre bino na bino bana basi eza abomination eza kindoki pure bandeko basi botika vie ya pressé premièrement bono ba starter parce que bino momo ndie boko ndeko bomo sala ba ningisa ba fesse ndelo ba TikTok wana ondie boko ba star boza ba starter boza pe ba influenceuse te
parce que nde bosala ba blog na bino mona ozana moi compte no moi ma 30 000 abonnés na TikTok au mona ndi oza star wana moi compte no ma 20 000 abonnés na TikTok au mona ndi oza star est-ce que déjà bima na rond-point gamela ba wala na yo déjà bima ta na rond-point Victoire ba balandi yo to ba zo belela yo c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bandeko na biso ya basi bolinga bana mibali. Tant olingi mo mbali mo ata za na eloko te. Bokende malembe. Ti nzambe akopambola bino bozwi pe o bozoluka. Moi je me demande est-ce que ba mama o ba bota biso bazalaka na ba vie o ba pression te bazalaka na ba vie ya ba réseaux sociaux te. Mais babokola biso ndenge nini batangisa biso pe ndenge nini est-ce que tokola te alors pourquoi tokoki kolanda exemple te ya baboti oyo babota biso batangisi biso bakolisi biso sans pour autant basala ba bêtise oyo biso tokosala na ba réseaux sociaux lelo eza pasi komona mipiku ya ba jeune fille boye basi kitoko boye. En plus, baza pe mélanger na ba mibali misato baza pe ba femme mariée. Musani basalaka ki lesbienne. Lelo ke yo bimina lesbienne de kono mwasi ya kabelo $100, kabelo $200. Oyo sopeli biso kabelo tina se ya sima ya masoko. Et après, ozwa nini? Et après, o gagné nini? Parce que l'autre biso linga to gagner zaka royaume ya likolo. Mama boy bakeno ba o bakufi. To leki ba on eloko te. Lobi bino bo kende bo kufa. Jugement ezali. Et sambiseli ezali. Bible lobi na biso elenge sepela na kibolenge na yo. Sala nyonso oyo yo olingi. Me yeba ke mokolo suka nzamba ko sambisa yo. Na vie ya ki lesbienne bokomi bandeko na nga basi directement bino ubo osamba te lifelo mbala moko ndeko Chacha aujourd'hui o mibengaka soi-disant influenceuse na TikTok cause l'influenceuse na TikTok nde na musala oyo nde na ba video ya ba genre oyo en tout cas ezo sala pasi bozo bude bandeko mibali pour la souka nango bokende ko se retrouver entre bino na bino ba jeune fille bo sala ba amour entre bino na bino ba jeune fille po bo se retrouver na nini po bo so esengo pe ya ndenge nini neti ba oyo tozomona na video oyo ba epe ba mateli ne pe muninga pe azo baloka soyi azo sala soyi ses nini pe ondiri papa bozonga na bukoko naturellement esengaka fo nzete ya musuni nde ekota kuna po esala makambo mama bino basala bino pla na pla soki ekangami ekosala eloko te ekotuna kaka chweke me pla ya libulu na nzete nde ezobeta pondu ezobeta motu te omonake pondu ebeli pe pondu ebeli ekomi kitoko bino bomona wapi bazwa pondu batia na muso na mutalaka bazwi mulangi bazonika pondu na mulangi etikala kosalama te elengi ya pondu tuta yango na liboka na motu te yango nde elengi ya pondu liboka so otie pondu na kati ya liboka ozwa su liboka te po ya kotuta pondu wana ekosimba te ata ndenge nini pondu wana ekobima kitoko te pondu oyo bavandisaka na kati ya liboka po ebela po eyoka sentiment nango esengaka toujours motu te eya etuta yango mais siko bino ozwi bino na bino maboka bokomi otia bapondu donc liboka na pondu siko motu te eza te sentiment ngo kouta wapi c'est pitié pour vous bana basi na biso ya lelo ba jeune fille na biso ya lelo bokomi kosala biso fier na banzela bokomi kosala biso fier na banzela mobala kobenga azodrage yo
ozoyebisa ye ke non yo opesanga nini nyonso na mpa nini oyebi ke non nakelinga omarie mo mpo omarie na opesanga mwa 300 mwa 400 na otya mwa kabele kosopana tantine mo bozala na bamoye na ye aza soki lesbienne nakende atyanga misapi tosala liboka na pondu sa motu te na suka nango nazwa $200 nasomba basket nasomba t-shirt mpo nasala nini bato bamona nga vi ya koanvie oyo eza na litomba te vanité de vanité vome tukufa na biso me tolandaki vi na biso normal vi na biso calmement tobandaki kozanga te ya kolata te oyo nzambe ya mokie bandaki kopambola biso tozo kumisa nzambe na yango. Aujourd'hui Chacha okisi ba abonné na nyonso balanda kuna TikTok Sony. Chacha oyokisi ba abonné nyonso balanda kuna TikTok Sony. Nga na kosenga na ba abonné nyonso ya Chacha na TikTok bo se désabonner parce que soit disant ba influenceuse zango pe ya TikTok bayelaka biso kaka bolumbu na bango na ba TikTok. Biso komozela siko mutu akomi benga influenceuse na TikTok yela biso mate ya kibonzambe yela biso koma mwasi malamu ase comportaka soki aza na vie de couple koma mwasi malamu ase comportaka soki pe aza na chéri na ye oyo esali ke non nzambe apamboli bino te financièrement ntango bopesa baconseil ya bongo nde tokomona ke boza koinfluence bato bino oyo boinfluenceaka bato koya kotikela biso banzoto moitié ni nde bozobengaki bokumba bainfluenceuse biso be bambali tolandaka so tomonaka mwa babiloko bandamundambolimo bandamundambo wande mona moto mwana mobala ya sabone bilo mwa bongo mpo avandaka mpe ya moko atalaka eningisa mwa nzoto mais wana eza babétise bapure bétise oyo boyeli biso aujourd'hui na baréseaux sociaux ndeko Chacha en tout cas oyo bolukaki bosala yango epanzani même si ndenge tozoyoka ke na ndako wana mpasi bokendaki kosala bakilezo na bino bapesaki bino mbongo me moto apesaki bino mbongo bosala makambo wana boza surpris parce que video wana boyokanaki ke ebima te mais aujourd'hui video wana ebimi même si soki bapesaki bino ba $400 mpo bosala makambo bosalaki wana $400 nde kosomba réputation na yo $400 nde kosomba dignité na yo video wana na minutes oyo eza na batelefone na bato nyonso même si batelefone ebungaka bato bazala na baordinateur net babiso baoyo tozwa bavideo totiaka na baordinateur bato batiaka na baréseaux sociaux etikali libela na libela de génération en génération de génération en génération na moment oyo tozosala émission oyo tozosala analyse oyo toyebi ke eza mpe na batiktokese mosusu mpe oyo basalaka vie oyo mais nanu bobimi pour l'instant na poasa te boyebaki ntango na bino mpe ezali ya kobima na poasa soki bochange vie te soki bochange bacomportement te ekosuka na Chacha te Chacha eza partie numéro 1 et deuxième partie mpe kobima mamo basex tap oyo makambo oyo elongo na bamusicien artiste musicien elongo na baartiste comédien aujourd'hui tokomi mpe soi-disant na bainfluenceuse ya TikTok bolanda vie malembe premièrement boza bastar te parce que boyebani te tiktokese moko abima asala émission ou soit asala live aya kocontredire nga makambo nazoloba alobaki ye aleki Didiston na koinfluence bato soit na koyebana alobaki ye aleki Rebo Chulu na koyebana bino ba soi-disant influenceuse ya TikTok na mokili oyo tovanda tobeta masolo ba Rebo Chulu tobeta masolo ba merveille ya Mado tobeta masolo ba Didiston et toya kobeta so masolo ba fille ya ba TikTok n'importe quoi
Ça c'est du n'importe quoi. Star po star olekaka wapi. Star po osalaka métier nini. Onga star, onga influenceuse à TikTok. Ya mama na bino. Influenceuse ya ba influenceuse sur ba TikTok o ya sukulu ba kinga na influenceuse ya TikTok ya mama na bino. Bato ba otala biso bo permettre biso parce que trop c'est trop. Trop c'est trop na monde ba TikTok oh trop c'est trop. Toza suna besoin ba bouzo baté. To va la télévision totala ba mami lela. Ba madame mami lela. To va la télévision totala ba madame loko ba Hélène Kalema. Sakana ti. To va la télévision à l'époque totala ba Mariana Congo la Tortira la Mirador. Après Toyota sous bino so soi-disant ba chacha. So soi-disant ebele bozana na ba Jessica banani oh soi-disant ba influencer sur TikTok ya ba maman na bino. C'est du n'importe quoi. Bino ba star ya wapi. Mutaka ovanda pendant 1 heure du temps vandi otala yo. Atali yo lobby. Ba star wapi no bino ba TikTok oh so soi-disant TikTok ba TikTokezo. Bosa ba star ya wapi. Bosali na mboka opo bozo la soi-disant ba influenceuse. Bo funsa ba page. Bo wana kulata, bo influencer ba façon ba style na bino, et ba coiffure na bino. Influenceuse moi kilota mukiezo ki moi sous-vêtements sali vidéo balo c'est simana o ningi sango simana pe solo wana et tu on filtre belé après tu viens influenceuse ya foati. Vous blaguez avec les gens? Vous commencez à blaguer avec les gens? Vous avez baby sa ba éducation ba bana biso alors tout tika ka boto bana pe ko betela bino maboko. C'est du n'importe quoi ça. Bozo nyoko na biso mibali to linga bino bo linga te. Bozo ya ko senga biso ba mbongo ba kabelo. Bozo ya ko senga biso ba chaque semaine chaque week-end bo tablement sika pendant que bino bo ko ba 10 valises. Biso mbalo to zana bino to tika na ba valise moko na ndamo ba 2 valises mais bino ko na ba 10 ba 12. So ba expliquer que zate ale o kimba okuno ke ko local lesbienne mo abimanao après après ce $200 nyo sona poka omona olulaki wanvia comme sur Lina Dakuda alaki na kabelo na ye Lina Dakuda travailler na snala wanvia ki so Cornelie Aboisambwa pour tambola na catch na IST Cornelie kena Dubai so marabila mala tekaka tout tika kwa envier. En tout cas, bah parents au bah la biso, ceux qui n'ont maté qui m'ont bon mais kako excuser parce que bah fille au bah ko exagérer, bah comme ko baby sa mère, bah comme ko baby sa ba éducation bah na biso bah copier à ma bé pour na bango et surtout génération oh bana ba 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Génération pourri bah bombe retardement. Binone boza pena ba bombe à retardement boza basi ya kobala te. Basi bo un jour balier AVC. O balier mezali banda pa betaka. Parce que moi je suis de oza ana somo tati ya kokende ko coucher na ndeko na mwasi. Ya bosko so balier. Et ozala su ndenge nini. A banga ko tricher ou te? Ozana somo pe kela ko tricher ou te? Joël Lobanji Starwell, mon apoto ya Tongo. Joël Lobanji Starwell, mon apoto ya Tongo. Et Johnny Kosa leader à partir allemand, c'est bon on analyse na biso to sala bino. En tout cas, Héritier Jamba, merci na réalisation parce que au illustré ba photo ndeka to solaki, au sali musala vraiment kitoko. Donc analyse to sala bino eza parce que babuzoba oyo toyi ko meka ko permettre ngote to lembi yango déjà bande ko nyonso batali biso soki to leze bino bo meka ko limbisa parce que il fallait toya to lobela parce que trop c'est trop. Alors merci da bande ko nyonso balandi
analyse ya kitoko oyo réalisateur na biso Héritier Jamba c'est libiso et bon s'abonner na chaîne na bino Maître Makengo Tapis Rouge parce que awa torataraté ba actualité nyonso oyo ebimaka tozala toujours à jour pour nous informer bino pour nous servir bino alors bino pe so boza ko s'abonner et ça la vraiment malam parce que tout le monde a que musalo to aussi la bino en retour bino pe boza ko continuer ko s'abonner et ça ko motiver biso. Et merci à mon boss papa Simon Kabaka Makengo et à sa charmante épouse maman Christelle Mumba et tout le monde est bongo mikolo mikoya ceux qui nous ambazongité. Au revoir. Amfumu lengi lengi Betu tu yanga leri keri ka ko community selamba Batuge ni fumu ino keri ko she Ah papa uki Sadi sabana Waya luwa mumudila kena Ambo YouTube Maître Makengo télévision na Suisse Ozorudu kwankunga mimbodi Ima théâtre mwana mambodi Landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyuvula Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeriki makanda boyigoyela yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Maître Makengo Shadombala